Comment il fait? Aza mutumoko na talaki na pousse na za na confiance ni. Nazo bangi sangai na ba alliance ki sa na ba FCC. En tant que moi na ya Etienne Tshisekedi na la pousse ça les confiance. Mais alliance na yiwa na FCC Magamba ba minembo ana ba négociation ya magamba ba négociation ta magamba ba tindi batu ne buja mabe anoke yemuko buja mabe nete maele anoke ne yemuko bozo msano arme na mabuka ba mbandi ba mbaka e buja mabe vumbo maele je bozo sana armée na bakulo nango bango wana bo total soki babilo kwa yo salam to sana ba armée mukundire ya lioto. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Je tiens avant tout à vous remercier d'avoir porté votre choix sur cleboa.com. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci également à my lady boss, Pichu Mangaya. Pourquoi pas à tonton Banalom invisible de la nation. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous monsieur Jean Goubal Kalala. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. À qui j'ai dit bonsoir, monsieur Jean Goubal. Bonsoir, maman Chitouka. Monsieur Jean Goubal, paix sa beauté. Premièrement, on a fanatique de la musique. Deuxièmement, na peuple congolais ni on sort. Na bateau va voter malgré vous avez qui juté. Nazaki élu. Nazaki élu. Nde bateka qui député nangai na monsieur Luamba na équipe na Kilomba na Obulu. Batekela Kangoudia. Mais sinon, monsieur Jean Goubal, tout le monde a député Moussoussou, monsieur Daniel Safo, c'est révolté qui va vendre que là la coupe na liboso ya ensemble wana des ça qui va zungi c'est là-bas. Peut-être pour yo ya qui to bando landelaté yango wana. Na banoza de temps en temps biso kudunga na nani ados neto bané mouvement ngote. Tout le mouvement il y a ça sitting liboso ya cour soki cour constitutionnel soki penini yango nalinga te nazana terme ya ba fan la musique nanga nalinga te musique nanga za ba fan nanga musique nanga bato ba sepela nango za ba mélomane parce que ba fan ba discuter la bato ba mélomane ba savoir la musique. On a une musique dans na ba fanité mais na bato ba mélomane ba lingi yango na pesi bango sombote na pesi ba ndegonyo so bazolanda bisombote et bonne fête de musique parce que nous avons la fête de musique. Voilà, merci beaucoup monsieur Jean Goubal. Monsieur Jean Goubal Kalala, toko tanaliso na biso, tomoni ba finaliste ya mboka na biso, bazwa ki ba résultat na bango. Marie kezaka ka ba section technique na nebimité mais une grande partie déjà, bazwa ki ba résultat na bango mais cette année tomoni plus ka ba réussite. Depuis que bandi tout le monde a 70%, 80%, 60%, 50% côté zate. Est-ce que eza cadeau ya chef de l'État totali ba vidéo ou ba finaliste ba sali ba vidéo kota la coupe pour ka se défendre avec un simple français kaka pour exprimer leur joie bazo kokate c'est vraiment médiocre mais ba réussite ndele ki makasi. Bon là naloba investir dans l'humain nalobilaka investir dans l'humain na sens il y a que humain à atteindre niveau mon ya connaissance et au fait
Là na mona ba diplôme c'est déjà ba diplôme le quoi na ba ministre ba comment ça ba diplôme ya ukalinga so ba diplôme go yita so ba diplôme go tokisa on a mon ministre mana sonité au diplôme ba kanisela ye côté mususu et lui aussi comme ses enfants au babimi Nicolo Bazana posaka ya papier mais où est la connaissance yana zo mona to komi période de corona. Où sont les médecins qui pensent pour nous penser à la manière il y a dengue corona et koteli na Congo il y en a pas on attend que vaccin ou ta et pas ce qui Bill Gates na Melinda Batouba na projet ko bomaga ko éliminer population il y a monde toujours t'as la diplôme T toujours t'as la réussite T toujours à la connaissance. Et au-delà de la connaissance, il y a l'autonomie du penser. Là, on doit penser comme même une R. L'autonomie du penser. Est-ce que ce gars qui connaît, est-ce qu'il pense par soi ou il est un enregistreur qui a bloqué des choses pour que ba mosusu eza au bloquer makambo ce qui va tenir aux questions au répondre mais cerveau nous n'a ne bandi ko penser té c'est-à-dire na no komi ko c'est la bon sens na yoté na no komi si connaissance na yo eloko ko eza e outil pas na yo na kati na yo c'est-à-dire neti mikolo na zo sabatuke je préfère nazonga na kombo na yi ya Yehoshua ozana ya fait ozana tétragramme na komoka mutemelo ba Yesu ya kopa bato bakoteki musogi babilo na bango basala kawana babilo ko basala kawana bakutani na bose komo nango makambo za kabomo na kombe kimi mais ça va komba pasité beaucoup de bodu kombo etinga kalala est-ce que est normal okutangai mukomsu kalala ba komi Q U A L A L A pour ba bengo ka kalala c'est que ceux qui na passeport nanga ba komaka bakumu kumaku a oba francisé kombo c'est kombo waneza ngai là c'est quand je commence à penser par moi pas par procuration on a beaucoup pensé par procuration mais boye babike kombo na ye Yehoshua Hamashia kombo ba pesa ke kuna et pas na bango bo Jésus où tu es surtout quand si bongo to sali mabe oka mutokisa sa webso na yebisa bino joana comme ta science ta loge c'est-à-dire au côté loge pour tu veux réfléchir par toi-même n'a pas cet exemple il y a kalala combien quoi là ou bien t KHA kal apostrophe ala est-ce wananga on est comme ceux qui musulmans, ceux qui arabes. On est halal, halal. On doit prendre non seulement qu'aux alana diplôme, mais que ce diplôme reflète une connaissance, mais que cette connaissance amène à l'autonomie de la pensée. Penser par soi-même. Voilà. Monsieur Jean Goubal, année Oyo, ezaki eloko moko esalami na monde entier, ba programme scolaire et pesamaki vraiment té, mais ba réussite ebelé. Qu'est-ce que peut-être le gouvernement pouvait faire toute stratégie ni balinga ba mema pour l'enseignement pour l'année Oyo, peut-être année Oyo fait ba déclarons ka année blanche, bana ba bandeli lisusu examen d'état mais pour l'année prochaine. Pour l'année Oyo kakate. Ko comparera biso penza na bamboka wana misusu te po bamboka wana misusu ba ministère na bango neti ya enseignement epensaka biloko ekola musabana des jeux
hein, apprendre par des jeux. Tout ça, on a vu moko Olivier, à ça la jeu moko orthographique. Par ce jeu, ozo yé kolambo kanayo. Combien de fois basi ba accompagner na jeu wana. Moto awa wana ebi maele na vanga ba tuna ngai na kati wana na kulia boni. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a un bateau honorable d'excellence. Oh, ici, quand le cerveau est comme estomac. Pas na réflexion, na raison. Vous accompagner na kolia nini. Pourquoi la première des pensées? C'est ça que na kolia nini. C'est-à-dire ici, quand le cerveau est comme estomac. Il y a au moins na ce qui TV5, question pour un champion, jeu de chiffres et de lettres. Il y a des jeux pour beaucoup la maille. Mais est-ce qu'à l'époque, n'a bien ezalaki? Ah, mais à l'époque, n'a la TVT. Bah, tu peux moi curiosité, bah, monsieur Jean Goubal Kalala, à ceux qui examinent d'état avec combien de pourcents? 61. 60. T'as la bossane. 60. Monsieur Jean Zéla. On a un sali théâtre radiophonique. Dans la 3e année primaire. Théâtre, on a Elikaka na radio, tu as la chaîne Mogo. Télé Zahir, télé, radio, télé Zahir, 3e année primaire. Théâtre, Elikaka chaque jour na radio. Pourquoi pour n'a pas diction est bien, na récitera bien. Normalement, il y a une innovation soit Denzel Washington, soit Eddie Murphy, soit Morgan Freeman. Mais le quoi, c'est un éternel recommencement. Il n'y a pas brique sur brique dans la construction de cette nation. Mon toit, il y a un combat surtout où Azaki Liboso a Tiaki. Il y a un habit investir dans l'humain. Maman, tout ça, il y a gouvernance, il y a cosmétique. Il y a gouvernance, il y a façade. Il y a aspect. Gouvernance, il y a aspect, il y a profondeur. Mais nous devons penser l'homme congolais. Il y a un programme. Il y a éducation, bon, école primaire, la recherche scientifique. Nous devons penser, tout comme on a autonomie, il y a pensée. Tout ça, il y a France, c'est là un Peugeot, il y a Japon, c'est là un Toyota, il y a Londres, c'est là un Jaguar, il y a Allemagne, c'est ça Benz, il y a Fonds monétaire, il y a Rwanda, il y a au peuple. On dirait que c'est un costaud, pas qu'on est costaud trop. Mais ça n'a pas dit que aleki costaud ba masana dimi ba beta beta. E Congo comment ne lunga bongo. Ndiri kizengi muka costaud. On a ba fabriquer minembo. Le bile ba kata ngo ba kutsa na Rwanda. Après il y a communauté internationale ta ya Rwanda katibiso eteni. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Wapi ba ouais bangala bazali na armée. Ouais bango. Magamba ba minembo ana ba négociation ezate ya magamba ba négociation ta amagamba ba tindi batu ne buja mabe anoke yemuko buja mabe nedi maele anoke ne yemuko komina ba généraux moko papicho kanzi papicho asani général papicho ko secrétaire maman ça ganga penda pasi makasi parce que la force d'un peuple réside dans son instruction. Un peuple qui n'est pas instruit ne peut être fort. Moi, diplôme, moi, là, je ne suis pas contre les diplômes, mais je serais pour que l'on accompagne ces diplômes-là par complément. Les lois comment complément alimentaire. Bato bako réfléchir, bazo fabriquer complément alimentaire. Et ça la cas aliment il y a mon unité. To yé kola to fabriquer complément alimentaire, il y a pensé. To comme ça pas trop maman.
Là, nous avons fustigé Ndombolo. C'est-à-dire que le Ndombolo séjour, il n'y a pas gouvernement, il n'y a pas parlement. Mais c'est du Ndombolo, aspect de mon inde, il y a un sénateur à vie. Ça, c'est du Ndombolo, on dirait, fan, il y a orchestre, star, ça, c'est du Ndombolo, c'est ça que j'appelle Ndombolo fait. On n'a aucune autonomie de la pensée. Toyoka n'a pas contradiction dans la partie. Il n'y a aucune contradiction dans la partie. C'est-à-dire que l'Ilobaya Wana Tondimi Yango. Moi, je ne me vois pas que ça politique dans la forme. Maman, artiste et philosophe, Baba Nago Boulilenga na bateau pe bouleta au telate. Bouleta au commentateur au boulilenga au boulende. Après, na yé na landio. Voilà, Monsieur Jean Goubal, pour n'abattre sur Bazolanda Bisso, certaines personnes, Bakolinga, avec toute la connaissance où Monsieur Jean Goubal a Zanango, n'a place au penser peut-être que vous avez député, ou l'un de la pour vous avez député, ou l'un de la plus peut-être intérêt nayo. Voilà pourquoi Nzambe paie en quelque sorte, à paie juste à boire que vous apostez comme Monsieur Jean Goubal a la connaissance makasi. À quoi que ça la moi bibliothèque manque par exemple à organiser une conférence pour partager connaissances pour la génération à venir. La conférence déjà la salle à moi ndambo. Bibliothèque na na oyanga ndako. Ezape soko talibien eza musikate na oya parlement. Na ko appelle la bibliothèque à parlement na 2 livres. Ça mélange. Naza déjà na oyanga parler. Nakanisa parce que il y en a batu baza naza ba promesse ya ba livre ya ba carton ya ba livre na ba promesse nango mais nakanisa ki au moni soit député na ba ouverture de la qui artiste ba carton déjà ba carton ça il y a facilement on a trouvé place facilement mais je n'ai pas renoncé Naba Idango, je n'ai pas renoncé. Et là, il faut que je ça. Naba Congolais, ils ont makanisi. Mingi. Ils ont estomaté, balé trop. Mais ouais, puis Congo. Batobago lia, batobago bien ma grand prêtre. Batobago bien ma naba Congo et belé. Mais ouais, puis Congo. Congo ezate po ezotonga na makanicité. Congo ezotonga na apparence. Moi si nde nzoto mobile ne poche. Soki bato bakomi défini bongo. Oyebi que nzoto eza potopoto, nzoto eza mabele. So babi moi si nde nzoto, c'est-à-dire moi si mabele. Mobile poche. Moi si kuto ana chance ozala mutu, oza mabele mais mobile poche eteni elamba. So batie moto eziki. Comment un peuple peut se définir comme ça? Comment un peuple peut se définir comme ça? Maman, Congolais azap Bantou. Comment Congolais Bantou a une force, il y a parole. C'est par les mots que nous pensons. Penser dans les mots. C'est-à-dire malobanayo, nezo la kisa boyo boyo. Soko ki mutunga mama lobaka koluko ka moto maloba ebele te yoka yemuke okoyeba katine mobimba ouais abi soko lingo mona zo baluka lolendo mais dozu lolendo ekoma na Congo kala nando kan sezaka bora baluba Belbe basali sonini baluba lolendo kalanga no yoka nde bazol baluba lolendo lelo na tambo na taxi bus na côté na taxi bus bato ba kamonga na taxi bus oh yopina uza humble pourquoi tu prends na taxi bus ka bi distingue ngala yo to humble ndenge moko poto côté na taxi bus moko c'est-à-dire mais zanan nepte soko bi mo konzi ya bakonzi nepte soko oza na idée Christou mokonzi ya bakonzi oyo biloko nyonso ekelama na ye
L'air à poney à botamana moukelake botamana quoi même. Quoi de plus humble que Wana? Atobako luka humilité les bas copier en gona Yehoshua. Maman posé ma question, ma réponse est là. Voilà, merci beaucoup, M. Jean Goubal Kalala. M. Jean Goubal Kalala, un artiste musicien en Bokanabiso, a BTP Musique Kitoko, il fait la fierté de notre pays, car Mapa, à Salinze Momoko, à Yembeli, Mama Yemo, il a essayé de dénoncer Babilo Rognon Sabanego Mona Yamabe. Bah, convoqué na parquet, après bah, censurer Nzembouana. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, censurer en Gotewane, ça on dit. Même si vous censurez le bongo famille au canal yémosoni. Hein? Aux autres tambola, au fandela qui farata koto kenda go pema na suki peme na stade. Au fandeli farata. Muninga zo expliquer ata yozo le kufa. Muninga zo expliquer que ndeko soki moyen zali lukanda kumoko o lave mbati yopo. Tiozo le ka obima loko akiol. Obandie bitumba. Mais exemple pende ngwana. Yo fandeli farata muninga za oyebisa yo po muninga za na alana lucide yo moto yoka solo ni solo farata c'est que yozo le kufa mais muninga azana miso azana zolo a expliquer pena bolingo ndeko luko esika okota soki possibilité za benga ba elo mbati mususu sokola wana a obima lokwa moto aliboma obandie bitumba mais c'est exactement ce qui se passe avec Karmapa. N'habitez pas au comment maman et mongo. Ngana kota maman et mobile kana bibembendire baali kana ba chariot ba pain. Naketa masa mongo a nobela na kati kuna ba bibati na chambre privée. Kule so ezaya pembe sonde na moni o kaki na ba toile d'araignée. Privé ya lokumu yango wana unga mona kiwa mama. C'est-à-dire que ceux qui te commis ko pekisa baninga ba yebisa biso que sokola mbati na yebete que to comme maladie na niveau. Et ça rôle il y a artiste musicien mais un artiste ça le quoi prophète. Mais monsieur Jean Goubal, est-ce que na carrière na opesio yemba nze moment ko dénoncer et le moment aux monde a bien été et puis tout le monde se retourne contre vous? Bah on se retrouve contre ngandeni. Baïbenga na pesa bargima mba zorote esika basoki omoni mwasi ya moninga esengeli yo respecte ye soki pe omoni eloko ya moninga esengeli yo batelango mbongo ya leta ya libenga na yo teo bozwa mutune tenga président la biro na bando kaka nzembo so na convoqué mais monsieur Jean Goubal, est-ce que la constitution de cannabis est un artiste musicien pour dénoncer Babilo comme une bande? Constitution, ouais, constitution à Kinshasa, constitution à Boutou. Pour Congo, à propos de Fissinga Maloba, Congo, Balakango, Bateka on a Zabolo Mbalibeli. Congo. Mobutu Abaki, s'il faut signer un pacte avec le diable pour la Kimia, tu es prêt à signer un pacte avec le diable. Yo sommes le diable, la tienne Kimia. Alors ce que Congo et les Canada Babilo quoi bongo moi mingi. Là monsieur sous constitution il y a ça à maï pesa pour balobaka biso to signer un pacte na Léviathan. Nyamo amai wana ya Thomas Thomas Azoba le monstre marin. Kasi biso Congo on dirait to signer ba pacte na ba bilima. Même sous ba constitution c'est amai. Ce que ga to c'est la ga et puis to c'est la ngo pending. Constitution ba kwa fa ngo selon elongia président Azoya. Au conseil kebab Kata Bouyepo ya Atika Libela. Oh. Monsieur Jean Goubal Kalala, IDPS parti au pouvoir, ça a 37 ans avant de pouvoir et aujourd'hui, le but est là 370 ans.
de pouvoir. Bon, babunda makasi pona pouvoir. Mama tika na usaba black wana nani. Noé o mutu ya lelo. Ba joana ba Noé mutu ba nozo wa mutu. Wa ba aja ba Noé na ba Enoch. La Bible écoute ba umba comme na ba 500. Mais on mutu l'espérance de vie à Congo yebi à 42 ans. Neti ba biso botoa neti ba revenant. Pour yo kene kanza 370. Non batika ko rêver ko. Ole basala makambu. Bazongisa la souveraineté à Congo. Na Congo. En fait, souveraineté à Congo et il y a ceux qui battent mingi baza na autonomie ya likanisi. Parce que soko za na autonomie ya likanisi. Eza na bato musu ata na ndoto oko voter ete. C'est-à-dire ata na ndoto soko voter o lamuki oseni nzamba bandela ndoto ti o changer bulletin. So za na autonomie ya penser, c'est-à-dire que tango zo pona moto ozo pone pone longi na yete. Ozo pone po bayemba kayete. Ozo pone po yebi. Et si ka vanda katambola na alima. Ote babenga ka wana grand prêtre to voter appeler biso boki. Et après. Oh Félix Oisé quoi là-bas. Et après. Voilà. Monsieur Jean Goubal, depuis le pouvoir, il y a notre chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, ils ont en place. Tout le monde a quand même évolution. Bilan est positif. Tout le monde va sauter mouton, ils ont évolué quand même bien. Maman, au moins il faut Aza mutumoko na talaki na pousse na za na confiance ni. Nazo bangi sangai na alliance qui ça na ba FCC. En tant que moi na ya Etienne Tshisekedi na kana pour ça les confiance. Parce que ça parmi bano va vivre politique dans la chair. Politique ya Congo. Ça parmi bato na bien écoute moi na bon nazo mitia na place bo moi na po tanga tadi moi na papa na moni ba maman na mboa. Mais il était dans cette maison là. Il y a à sali politique, il y a l'ICOPA, il y a ma partie. À sali politique dans sa chair. C'est-à-dire en tant que moi, à vivre, à mon bankema, nous se perd à Omuna. À cause d'une expérience où on a connu qu'à battre Billy. Mais alliance na FCC, c'est-à-dire que elle a dit yo oh il sauté ba ya ba mais no ba di mbelo na mbati il faut occuper nous que ba mbati ya utika la tika kaza Canada mulibanda pamba alors qu'il faut occuper ba nous zonga sima mama nga masolo na ko beta na Congo nga na monaka ya ba sodo mutonte na Congo nga na rivaka eza boulevard basali yango na katikati bakaboli yango na batie ba fontaine esa mai boy et ça les zonga na boulevard wana na katikati batie ba fontaine mai esa boy zonga ba minda ya pembeni wana ndi ba minda do je rêve d'un Congo très beau parce que le Congo on a les moyens de se parer de sa robe ya ki congolité na yi. Et là, tout le monde qui peut botter dans la place des évolués. D'abord, place des évolués, comme place des évolués, sa chaîne na l'air et plastique, l'évolution, c'est dans la tête de l'homme, c'est pas comme à place. Ce n'est pas dans la combat place, vous pensez combat place des évolués. Mais qui est cet évolué qui vient là? Yo quand ils sont au PC hôtel du fleuve au PC on a babonobo une semaine au Koutango bongo. Ce monde a Farah tapena tina nini au kota boy bambi yo.
L'évolution, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans les endroits. Et au mototo, le kato évolue aussi. On a bête le taba vers bango bongo. C'est ça le Congolais, pas les endroits. Ba endroit où les arts cosmétiques. Mototo ko bombango na propreté, ce qui est na katina za propre. Na yo zongelo sur cela mama yemo za salité makasi. C'est-à-dire ba kondi ya mama yemo ba kokani na mama yemo wana. Na kati kuna na bango za na bozu. Ana mogugu. Mais au cause de la mokonzi nesika ya mogugu bongo tozomona ngote. Et puis moi na mwinda yeko tali sote mogugu et l'équipe ndeko ofundi yeba kangai. Ah mogugu. Na yemba ngo na bwani api nabi Lolendo akosi yende solo. Bwani ya nuli ndete ambile ko bota ngumba te. Lolendo akosi yende solo. Bwani ayanuli nzete angube ko bota nguba te. Lokuta biangi vérité yuma mpo akoloba mingi. Vérité avandi kimi. Si ba koloba mingi o sansire, o kangaye, o amande. Otomona marche mutu moko. La bengi ba TV pende l'équipe ba TV l'équipe batu ne belé, c'est-à-dire mutu moko ba TV à 80. Bon ta jangu ba la marché. En tout cas. Boti na soto ba nous ça va marche à bongo. Mais on a pas de soutenir yo pour so pesika déjà ba polo. Tinga pesa ba polo te. Mais pesa ba polo ya makamni. C'est que moi ça là ko zoate na ba élection. Na ba élection na zoa. Ba tu ba voter ki yo. Bon nous comprendre te. Na ba élection na zoa ba tekande ki député na ngai Luamba. Na bande kone kilomba na ubulu nga bazwa ko pesa ba rapport na bato ba bureau na bango. Et puis batakangudia bato ya ministère à budget. Babi que na budget ba fictif mais fachi yango ozozela nini ko bato wana bazala ba nyongwa leta. Donc on dit toka bango na kendo ta bango na makala. Oui, bateka ki on kapo batali kaka moto swaza na encore azoka baté. Ko pesa ibo. Laurent Gbagbo alobi boyi. Soko za na posa mangindo sala ba faire. Soko moni moto ayi na politique angindi aza moyibi. C'est-à-dire tala ba liste no ba milliardaire ba bimiseri biso ya politique. Ba miyibi. Mama Bozong sana arme na maboka ba mbandi ba mbaka. Et Boudja Mabi, Vumbo, Maële. C'est bon, ça n'a armé na bakolo nango bango. Bon, total, ce qui babilo quoi au salam. Tout ça, la armée mugundire, ali oto, bato bakomi, kusa makamundire. Oh, ils ont ageni ni Congo a commis nango bande. Congo a commis on dirait moutako zonga sima. Moto azaka okenda na bopaka 60 ans moto okenda na bopaka moto akomi sage oh 60 ans moto azongi boya comme on dirait okenda kozonga na liki. Pas seulement à l'est du pays, même ici dans la capitale. La taxi catch, ils ont terrorisé, ils ont enlevé. Tout le monde qui écoute Gentini Ngobilambaka, à ce qui moi les cannes ici, il y a pour ça là-bas bouclage, mais moi Mikolo tout le monde à l'embissi. Mais oui, mais attends mon boutou. L'insécurité côté de ça, c'est ce que là on a la Madiata, atali Luambo, atali Taboulé, abi na lingi ba secteur na bino ni yo ka mobulu te po bino bo ba na ba circuit na bino ba yanke nyo surtout ba ya kokuta na bino. Alors so mobulu ça manamboka bino fo boye ba bango. Effectivement. Mutuna mutamoni ba yanka secteur na ayebisi bango tala ngasoki ambru ezawa yo netingala yebi ba mettre nanga koto kena ko signaler ka ambru se sana d'élèves na bino nde mutu bacha bango mutu fo ba vérifier ba surveiller makambo mobule tsilaki mobule vidagi. Mais mon boulot c'est ça boyebi mutu te ba peta kulu na bozo ya boyebi mutu te na mulili bobimene mutu boyebi ete
Ah, natine la mino pena 3 bere vere pena o ya kota koli pena solo. Na autorisation de buka makolo. Oui. C'est-à-dire que là bimeni batu wana ka et mutuko ki matali mine de peli fukama. Ainsi là quoi? Ainsi là. Voilà, merci beaucoup à M. Jean Goubal Kalala. Tout comme Nabiso vraiment que chuté dans l'émission Nabiso, mot de la fin, moi bah remercier mon poteau conclure l'émission. Bon bandeko nazwaka kanda mingi po soki tokobeta masolo ya Congo po esala nga pasi makasi. Mais kanda yango ezaka ya bolingo ya Congo eza ya kanda ya machete te banana botamana na beta moyibi te. Ouais. Na la tombola lobo unanga te na beti moyibi. Na kokate mais na santa pena que na raluka nani Moïse Moïse ndinga tafuna ivena mutu wa Egypte wana tuti ya kundie ana ba net na bongo da possibilité ba este wana nde basaka ba mibulu na bango so yangi pena yonga na mbila na kena mais Nzambe ka yebi kolo yebi. Et puis Congo a une vocation. Il y a leader en Afrique centrale, en Afrique, et puis dans le monde. Naki duru na biso boye. Mais colteurs au sabachombo, ça biso. Naki yuma na biso ndeto zaboye. Hiroshima Nagasaki, uranium na biso. Naki kebiri na biso boye. Ba moteur ya électrique, cobalt, ya biso. Naba ki yuma na biso bo batourbière bazambo ezopeme la monde entier ya biso. Congo azana tout sauf mutu. Congo azana biloko nyoso tout. Mutu ka anda azate. Il paraît que Nzambe yebi yango. Ayese batuna ba mais yo okamati richesse nyoso tie kuna. Abi elo no tsa kuna te zaka peuple. Na tsa binsengele ya bata Nzambe na ngai. Merci beaucoup, Monsieur Jean Goubal Kalala. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grand merci à My Lady Boss Pichou Mangaya. Grand merci à Tonton Banalom invisible de la nation. Grand merci à Madame du Cœur, la crème de crème, Annie Moussouloukou. Je te remercie pour tout. Madame du Cœur Annie Moussouloukou, grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim, Tonton Chez Chilombo, je vous salue, maman Adèle Akele également. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Continuez de vous abonner, commenter, partager. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Voilà, restez branchés sur cleboa.com. Monsieur Jean Goubal Kalala, je vous remercie. Merci. On se retrouve au prochain numéro. Bonne suite de programme. Bye bye.